Prête, c'est beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Libome, non la pièce. La veine en bas de la bande. Merci, Bisson Équateur de l'Ambambisa Maïboye, de l'Ambara Faso Belé, Tamusuli Boke, Namusaka, Yakutumba. Bon, Talaka na Kishasa, Makamuseza Okokate, na Ulambango, na moi sauce na mama futa mbila, nde tulamba na mboka penza, ipana biso bangala, bamongo, bangombe, bongo, bangombe. Siko, tolia kangona kwanga yengele. Bakwanga ngo ezaka ba sorte belé mosusu longa buka mosusu nanga buka vuma ko tout ngo na liboka là ambiso zolia ngo ka goût na monoko vraiment ndenge maman Monique rolamba biso to monde ngazo sala ngo wazo ngo bekai po tolia ngo bien Sivi akaya sivi na natonya wana posa bolingo Amerike balobinga notre betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo ana site ya sika to ana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Alors, dans l'émission Sylvie Mon TV officielle, mot de place Bozali, en Allemagne, place Boza partout, mot de Nabiso, comme j'ai bien dit, le toujours que moi, déplacement, qu'est-ce que la main qui entre ngaï, mais nous déjà en forme, nous avons déjà awa, nous avons un serviteur, Rodrigue Bouzi, tout baiser, tout ça, on a toujours dans Sylvie Mon TV officielle. Alors, l'autre, il y a et Loubou, nous avons Monique, tout ça, on a centre Funa, centre Oyo, mingi bato vanda kaza mingi ba handicapé de ça ba handicapé ba vanda awa mingi ba ivara ana famille bango tout ba école pesa awa je peux dire tout est là na niveau ya centre au place tozawa ndeto ye awa to c'est surprise ça et le bouge no na ye awa to beka ki to solek na senga le londa ko boma biso le lako lama mbisi ya mana système ya na système équateur c'est équateur ko c'est bakanja tu vas peut-être faire bakanja non oh il a quoi kamata panga na mangwale de savoir pas Monique awa on sait maintenant to lia mbisa maina kwanga nika saso elubu et mon collement le lolo to pesi mbote vraiment merci ming vraiment maman Sylvie Mon TV merci souming na Egino Belen Kwalama et puis merci ming na maman Blandine Machanga merci encore de plus na maman Anna Mukanda merci maman Anna Mukanda place on a Paris merci alors ensemble Egino Belen Kwalama toujours kende kota maman Monique nanda kunaye peut te rejoindre to kende wenzi ensemble nous deux ans pour alambe la biso mbisi ya maina système ya batuya Équateur. Merci. Oui, bisous maman Monique, tu vas crier à maman Sylvie. Maman Sylvie. Ah. D'accord. Bonne maman. Bonjour Yaya. Bonjour.
Ah, moi, c'est une émission, quand nous sommes là, c'est une émission à Lilo, et quand c'est vrai, pour nous, là, c'est plus que... Ça, c'est la soirée de la maman, qui est là, à côté de la bande de la sur la chose à l'émission, ah, maman Sylvie, c'est d'abord ça n'a dit comment. Eh, d'abord ça n'a dit que lui avait dit monsieur Sylvie. Encore, il y a la ponctualité sans. Ambassadeur Jean-Pierre, vas-y, monsieur, j'ai pas bien acquis au sonage. Ambassadeur, tout bien là. Déjà. D'accord, merci. Je pense que je vais prête. Nous, on a des bâtiments, nous avons des lois, bien sûr, on a des bâtiments. Nalamba nini? Babio fona babio mboka. Naolamba biloko na biso ya mboka, bisa mungusu wana penza, bisa mai. Okay, bisa mai system ya bakanza wana na kwanga. Na kwanga penza. Nembele. Okay. Kema lelo, je dis belo lelo, on me dit que là mbisi ya mai na mbele, c'est du kwanga. Mbele, na bonne mbele. Je pense que tu es prête pour que D'accord, merci beaucoup. OK. Oh, kaka ndenge osimbi wana kaka. Ola bisalela, esko telefone no kamera. Abikapeo. Mata pasa kwa kulasio. Ndenge tozila na maya mama siba mona kandenga na obunda bunda. Na kokati sa plasio na taba barriere ko boka ka. Tamo mai. Bule ya kahawa ekoti na nga. Jede ya kotombole. Ako mata Kaka. Kapia pasi. Ouf. Saka popo popo Zagabebo Olingi Ko Yekola Elubu S'abonner à la grâce divine TV Yo Lingyo Kozala à la page S'abonner à la grâce divine TV Oh la grâce divine TV Azi ya tombe. Libome, non la pire. Na vena mbote na banzo kenyi. Esa mbote tu ko bana ba 30. Ale ko ba sa vile yake. Na biso wana do. Sengi na base mo pa ju. Ale ke. Bala tuona batana fazembi. Male. Male bien na pia ote, anda okene. Anda zo passer moi bongo munene yango kuna passer quand. Nasaka na kenza. Wa munene twa. Zara ta mbongo Alors, l'émission Bisso suivi mon TV officiel. Ah, tout ça, on a Wenza Paka Juma, c'est-à-dire on a limité, hein.
Donc on a limité, je pense, au centre-ville de Kinshasa. Monique a ça dans marché naé, alors ça au Elubu. Et monsieur Laurent Mambi ça je pense bien des besoin de voir qui va image jouer toi Mambi ça m'a ndenge zawana. Toi on Mambi ça m'a ndenge za Misa meza wa zaming pe na kingabo ateka ngo koto ya izam bateka pe mbisi ama avec tout ça paka juma awa wenzi na bango ba bateka mbisi awa ngo mama Monique akolamba lelo ensemble asa ngo système de bokenenge bato équateur na mo kwanga mo ko mbela kwanga sika wa ndé ndé to lemo comme lelo. Alors émission ne toujours que c'est-à-dire valide Lambaka, interprète Lambaka. Non seulement valide Salaka, il est capable aussi de le faire. C'est pour cela que cette émission à chaque fois, ils ont tout se plaisanter, ils ont tout ça aventure, au-delà de ça, non plus. Alors, elle est handicapée et elle est capable de faire tout au valide à Salaka. C'est pour cela que si awa na wenzeo yo tozu mama na image na so biloko na yemoto kumba pe akolamba yemo comme to songa zate pour dire elle est capable de tout réaliser au valide pe moi ça ko sala. C'est pour cela que tanenge ça biloko ne kolamba lelo. Alors que simbote mingi vraiment ne va pas abe Dieu donné qui simbi là mbote vraiment et puis maman yemo maman Sylvie mbote place aux alliés mbote maman Anna Mukanda mbote vraiment maman Machanga Blandine. Saka popo popo Zagabebo Olingi Ko Yekola Elubu S'abonner à la grâce divine TV Yo Olingo Kozala à la page S'abonner à la grâce divine TV Oh la grâce divine TV Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui fille oh lo 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 abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui fille oh sois information la grâce divine oh lo 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 la grâce divine aïe c'est la grâce divine. Maman la miraculée Danaël. Damaris, la grâce divine. Chaîne Momo qui toque. Alors bandeko
Ah, tout si bon na wenze ya paka juma na kotoa rai. Ba toi za potomi so bi paka juma limité kotoa poids lourd. Toi rai tout si wenze kuna je vous dis ezaki facilité to comme wenze paka juma wana. Vraiment tout ça maman Monique tout si wenze je pense que moni ba image ndenge auchu ko so mambisa mai je pense ko rappeler biso ndenge bongo la makambisa mai na ndenga mboka na bango na Équateur. Bongo la ma fufuti bongo za mingi comprendre kwanga. Ala ko expliquer biso ndenge bongo la makango maman Monique. To so mbisa mai ndenge bongo la kuna niveau ya Équateur kuna. Merci biso na Équateur de la mbisa mai boye. To la ba faso belé. Ta musuli boke na musaka ya kotumba. Bon talaka na Kinshasa ba makambusa za okokate na ulambango na mwa sauce na mama futa mbila nde tulamba na mboka penza ipo na biso bangala ba mongo bangombe bongo bangombe siko tolia kango na kwanga ya ngele ba kwanga ngo ezaka ba sorte bele mususu longabuka musu na ngabuka vuma ko tuta ngona liboka ezokokate pota ka Kisasa vraiment ça ezaka na mboka penza na mboka na ngara bosonza foana bolinga bomona ngo penza se retrouver makasi ngbaeke makasi ngbele ntuka peza te mais to sala ka bongo na makwanga wana nde to liango na olamba ngo ka mais kokinyo so vraiment complète mais ouais bana kini ka kia to kini ndika Kisasa ka tanaka vraiment to boni mama Sylvie de to lepina mbisi ya mana ndenge ya Équateur na panga na je pense que c'est vraiment meilleur somme mais so biso kinya wa tu me sami na biso kauke biso bana kin ba jina belone ba jampi tu me sami na bisi ya kauka mais là so biso bisi mai mbesu wana so ya nzombo wana mungusu singa okay singa mama Sylvie peso kwa kolinga muko mususu na ko tumbele benya liboke na ko sabi na makasi na sabi na nenya mboka liboke wana so ipe na vie ko koma ali apenda liboke wana mbala na kutumende libongo na gumbi yangu ya kama mafuta dala dalina Équateur c'est ba combo je n'ai belone donc ça tu vas terme mais pas Monique wa ngombe de ça poto pour ça que le mbisa maya boy yoka ma Monique ça ma Sylvie ma Monique pour ça ma Monique na kin allez ça mbisa maya au ressentir de le biso ça parler à centre to li mbisa maya je te dis na li ngote ngali na ngote mais le li mbisa maya na panga donc il y a ça moi alors des pistes ni rocher kati ya mbisa na biswana pour biso ba mbisa les azei bon bien ko tu pistes na katwana bon biso penya na mboka ka na obeta sete to tsaka na biso ba épicité to tsaka pilipili moi ndembi wana biso to bino na kisabo benga ndembi biso na mboka to benga kama matungulu na kasa wana ka to sala kaya ngona tomate ambuma biso ba gu ba type magique on pas na biso zarate biso pina to lia ka penda utika na mai boye olongole yango me topo na ngo wana alotumbi yango libe olambi pilipili mungwa na litungu na tomate ambumesili. Je pense bien tout le monde m'a Monique a présenté biso bloc à sombi to ti bon na marché ya mbisi ya mai mbisi to sombi je pense que tout le monde va bomi mbisi wana ezaki ngolo penza munene makasi tout le monde va bomi yango ezate keo to sombi zaza ya kokufa tout le monde déjà oui tout le monde ba kati place vraiment a Kofi mais première fois on va mbisi vraiment a Kofi azaki bon moyen vraiment munene vraiment ta niveau d'ingénieur belone a bon moyen a Kofi de je pense bien le cas fraîcheur et on na Kinshasa donc mbisi au bon mona boy ezali pa yango baté oui monta bani biso so $40 discuter ma Monique na Monique à ça commerce parce que ça discuter batwana basolika bango ndenge na bango kaka basolela ki wana il y a réussir à une biso bon monyo zaki bon moi biso fraîcheur fraîche vraiment biso oyo tout monde ngazo sala ngo nde ba sala polo ba ekai ba ngo ba ekai benga ba ekai zo longo ngo sika wana ko tolia ngo malamu mingi vraiment bien absolument mi ba quiz na les Thomson Chenchan na les lignes boy biso même ba protéine belé protéine bien za kati biso oyo olia musu ça dit que pembe na kati goût na kati ya misuni obuzo mona o ya ngombe toza poto so ki tsa po so lelo ka mai ki tsa se tuna ma ko mebele surtout na commune ya limité na je sais pas du quoi na Kingabwa ezali koto ya Kingaba izami wana wenza mbisa mai eza wana awa pe koto
koto rai na paka juma na réusa paka juma tout monde yango peza wana alors biso zo liango ka goût na monoko vraiment ndenge maman Monique rolambela biso tout monde ngazo sala ngo wazo nga bekai po to liango bien de to beki ayo sa bo po nga bekai bongo te maman Monique bongo ti nga bekai ya azo palola boye na o palola boye po tango na kulongola mabumu wana bo mona kandera okata katango dera otiana njungu poso olongoli bekai boye te e oliango bien te e bando kanga ma minu na mungongo e sala malamu te fo kulongola ngo boye parce que to liango malamu fe bekai tout elongwa mutu elongwa sikoyo soki eza boye na mubesu boye na mai boye fo kolongola bekai mais nde to kaukisaka yango bekai tolongola te to tekaka na mutalaka boye e kauki nde so sabe liboke wa pe bolonga bekai oyo normalement e bonga liboke te o ezalaka na musaka to ne na olamba boye cette émission et on va pas dire donner chaque moment chaque fois à ça ba acte moko ya fraternité pe ba ndeko na biso ba handicapé et bon yo poza nda koza na mbongo ane le koza makokinyo surtout pour rapport son baninga pour rapport son baninga o baza difficulté maza paresseuse te moyen qu'on travailler au sablo ezalité c'est biso ni ba toza makasi même la Bible dit ça nous les forts nous les faibles ya yo se dit faible nzema ko sunga yo ko sa akopambola yo ya yo zo négliger ayo négliger za nango zo baka eza comme alors to la maman Monique okata ba morceau ya mbisi na biso awa on kata ko de parties oh mais combien de parties bon ne que pas la biso ma bangala awa tamso okata ka 1 2 3 parties bon net to comme pe mokilo comme passe na famille okata ngoka muke pour famille bana ba koka kaka talaka po choix ezalaka lisuté mais on est quoi oyo mbisa mutu moko alei ya mutu moko oyo okuteza muke ona lionka mama to allié ne 12 ans repas moko mama mia po tango ba papa utaka na filet awa nango boîte munene mwana nyonso opona oyo ayem o ndembisa mayo to bana biso balamba na mboka je ne fais le quoi yende mbisa liyo to azoya bon mbisa mai wana kande bomona kinde to sala ki wana siko to komi na niveau yake moi mai ona tie na moto soki chauffer na sopi yango likolo ya mbisi po elongola mwa bazai moko ezala wana après nde na tie na nzungu pona lamba bomona kande na osala alors bepisi ni siko oyo tient kati na kati ya biloko wana soko ko rappeler pe du sauce bepisi tient kati ya mbisi mai ba episi kande na lobaki na mboka vuma tolamba kaka mungwa ndembi na tomate ya mbuma bon ana Kinshasa bana Kinshasa lokwa pe bandika pe Kinshasa tolia na bango awa il faut tolta mwa bagu na bino awa ba kibashike banini ndena ota bomona kande na osalamu alors donc niveau de comme déjà niveau même montant ce que le même montant sopi na kati ya mbisi wana ndenge basé après du mois nini quoi citron au sopi likolo wana pour ngazé donc pour ngazé vraiment to lia ngo malamu et donc mona yo pour ça apprendre kolamba mbisa maitale émission s'abonner massivement la chaîne ya Sylvie Moi TV officiel ndeko zabelema kitoko alors pour vous rappeler votre humble serviteur Rodrigue Bouzoutou à cette émission au Moninga anniversaire déjà pour bientôt le 23 octobre anniversaire nangai alors nous toi c'est préparé déjà vous avez madame soutenir dans quelque chose et vous avez madame donc nous tous surtout maman Sylvie anniversaire le 23 mais c'est bien de que Simbila anniversaire nangai Rodrigue le 23 octobre Maman Blandine Machanga, Maman Al Mukanda, Binotou, Papa Gédéo Chassi, Papa Paul Moutoutinho, surtout dans la mission Nangai. On s'est perdu cette émission. Même aux Liban, Toza Wapi, même dans l'Allemagne, Wapi, bien numéro Nangai Wana, plus 243. 82 45 45 579. Sauf que nous avons anniversaire et vous avez vraiment souvenir madame na monté manangai. Alors tout à fait plus moi à utiliser na carte bleu na biso elelo. Comme on dit
ndembi. Ndembi. Biso bangala to benga matungulu en kasa. Matungulu en kasa. C'est-à-dire ebota na matungulu na senango hein. Monsieur bota bambuma na se mais pas na biso na mabele na biso Équateur. Oui bota bambuma na bota te bota ka bakasa bo. Atungulu en kasa. OK. Na pas déjà. Après wana nazui pilipili yango pilipili ya mbuma ya biso tobenga yango mususu ezalaka babenga epandobila epandobila mususu mwasi ndoki oyo biso tobenga mwasi ndoki ezalaka lokwa ezalaka batashe boye mais oyo yango te mais oyo ya biso ya mboka mpenza oyo tobenga yango epandobila na mwasi ndoki Combo ezali combo ezali pardon. Sima wana. Oyo eza poivron obino batakisa bobenga et pas na biso na Équateur oyo ezala te. Bino koto na ba Congo koto. Oyo pe litungulu ya mbuma. Oyo na ayango ay na kid magique ba o na zoti yango kapo bana kisasa nde mama tia gu tia kibe me biso tolamba kaka matungulu oya nkasa na pilipili na mungwana tomate ya mbuma pe yango oyo. Alors ce qu'on a kati o mona mafuta 8 mafuta mbila. Mafuta mbila o pena balamba nda mafuta mbila penza. Yelanga mafuta mbila. Voilà Soit ma voiture mafuta huile wana kolo. Bino na kisasa. Omoni oyo. Mafuta oyo ya mbila soki na tie bo mona kande na rotia tango ekotoka ekomaluka musaka. Ekomaluka musaka. Tokomi siko niveau ya mai chauffer nazolongola mai po na tiango na kati ya mbisi. Yango wana yango wana zei po elongwa fo maya moto. Yango wana nate maya moto. Ça combien de minutes? Umela nango te kata mwa 10 secondes 10 secondes. Balusi yango. Kapo baze elongwa. Yango na obalusa. Balusi siko na obwaka mai yoyo ya moto pona tia siko mai ya suka ya malili pona rincer yango atia na njungu pona lama baze yango na ezolongo baze yango na ezolongo diko na bando sokola kolongola siko baze na bando tia na moto. Te kaka boy tango ezokota na moto awa moto yango makota ngelemba epanjango na jus sikoyo mafuta nanga mbila na te oyo okotaka ndambo ndamba ya koka mafuta mbila so ipe leki esa pe mabe so ke leki esa la kampiki koswa na mungongo sikoyo na te mafuta mbila bwe na otia nano mai te etoka nano yango na mafuta mbila sikoyo na bando tia ba épice na nga tia tomate na nga mbuma katikati yango ça dépend kaka ya moto so moto eza makasi umela te mais il faut moto eza makasi po sauce ebima bien penza na osala bo faut sauce wana ya kati ya mbisi penza bima elengi nyonso mebima
moi pilipili nanga na tiebo na totaka pilipili ya mobimba po tant musu ba tonso bakoka pilipili te soki to se servir mutu na mutu a fini pilipili na quantité na ye oyo ye akotia ba épice nanga yango na tie to rappel épice wana eza wana eza totie litungulu totie poivron totie ndembi totie ail donc épice oyo batie na kati vraiment na zamba tango tokendeke na zamba na kopepa soki bozangi kwanga mbiso oyo bokokolia yango bolambi yango bosamungu ape bolia yango na place ya kwanga sikoyo na tie mungu. Alors maman Monique, je pense bien vous avez avec handicap bande kono mususu handicapé vous avez mis considéré même na ma famille na bango même ata soka bali n'habité maman Monique bala azana bana to ndengeni nga na opesa bande konanga ba personne vivant avec handicap mingi na ba parents oyo azuli baku ya kobota mwana handicapé ya mwasi to ya mobali akanga ina ndako te ngane na zawa azana capacité nyoso abato makolo bazana ngo atanga na zana diplôme d'état nanga na zana ndako alibala na bota pe bana mwana nga azotanga zana université ya Liboso azana université na IST ya mikepe bozo mona mona awa amsu ba otanga na ba humanité amsu pe na ba maternelle na za mama ya bana de konanga handicapé ko se considérer ko se déconsidérer te mizo apenza soki mama kangyo na ndako bima luka place baninga handicapé bazalo ko se retrouver. Est-ce que yo père handicapé pas bino bande kona basi ya ba valide pas bino tu étais très à l'aise vous vivre très bien bango. Merci papa na question na yo nga vraiment na famille nanga nazalaka très à l'aise mais na se retrouver na Kinshasa na baninga misusu mama bomba ye alobi ofanda na ko bimarate ata bapa ba yebo abata mise na kati ndako mwana soni yo osala nganini yo mo eloko yo osala nganini yo ko bala okotanga oselo nini mais ba mama ba parents ba sala bongo bazana ba erreur grave biso penete ape na mboka Congo quelque part tozaka pe de considérer na biso ke na zana diplôme d'état na otsala wapi nana ozwango ke luka musala yo osala nini yo donc ba complication kaka mais ata bongo nzambe kana na bolingo na nzambo ya bwaka kate donc asala kaka ba faveur moko poto tozala otoza nga vina nga na zana ngo o mata musu muta makolo na omona ya zulela ana lamba ngulata te ana ntsala ana passe mais biso to na ba capacité mito bombo mona we salaka ndeko na nga handicapé soki bakanga na ndako bazoboma yo ebele pe babengana bango babwakisa bango mais lelo bakoma balikondia famille lelo bakoma balikondia famille tozana bango na kati ya central mais gloire à Dieu ba parents nanga ba am na bango se reposer un peu pour batangisa nga donc ba considéranga baleki nanga ba yaya nanga vraiment nazalaki neti fleur moko boye bijou moko pa na bango ba parents nanga batangisinga et puis vraiment bien des nazar ma responsable. Moni siko. What's kuma futa mbila kwa musaka. Moni yango sikoyo bisi oyo biso toliaka ngona loso te o fufute biso toliaka na kwanga yango na lobaki na la fois passée que malheur on est que tuka ezate elia makana tuka na engbele na longabuka ba kwanga na biso bangala kwanga na longabuka soko tuteli mobile a oboya yote sont presque à la fin. Alors déjà biloko maman Monique tu comme niveau nini awa ya biloko to komi da biloko ebeli yangwane beli na bisa bino ke mafuta mbila e koma lokwa musaka neke bomona neti musaka me mafuta mbila ndena lambaki nango yango na ngina servi yango tolianga na bande konanga handicapé na bakwanga bande konanga ba personne vivant avec handicap tolianga na kwanga vraiment
le baki bango ba ensemble tout ça centre awa tout ça centre ya handicapé a ko invité ba ninga mso handicapé ba ensemble le lambi na biso mpe toza on va manger ensemble et ça blimon pe kitoko tout le monde a mis mettre au damango yo ka goût goût makas vraiment merci na mutunyo surtout à ce qui est fort que monsieur de madame particulièrement na yemoko Maman Sylvie Moukeba, Maman Sylvie Mbote, vraiment merci pour l'opportunité, pour la grâce, au Pessabiso, tout ça, l'émission, au Loubou, n'a pas handicapé, et bientôt, on passe dans la table à conserver, biso passer dans la table. Kwa mwana mongala alami mongusu na mafuta mbili amebule kwa musaka mama Sylvia moyen zati mama Sylvie ba owa na biso muna na kata centre au service mwana biso moni na bibi samai tuka moni odigi yego odigi ya mwa mbeshima odigi zongi adawa za donc match ile ngala mbi kitoko makasi ngota la biso tuka na kwanga donc dega wewe ngale Mboka. Olia, là, Marceline. Olia, tu as un centre handicapé à Nofitra. Et tu as Olia. Ah, bah, mon arabe, tu togo. Bobo Coco. Oh, bah, mon arabe handicapé, bah, là, bah, t'es. Bah, Mikosa. Oui, non, mais. Ouais. Na bia pe bilo abo kala oyo na mal oyo sala ka ba ina nena nzela vraiment une émission biso Sylvie TV officielle oui presque na fait émission biso mon comme l'autre to maman Monique awa na centre et handicapé na funa c'est que le bout tu penses le monnaie tu n'as rien Wednesday à salut Wednesday à salut maramno surtout et puis tu arrivé bien d'accord lambi mbisa même qui to liepé na kwanga vraiment merci na tout à salut vraiment que le ko est passé madame puis merci maman Mireille Boaba merci nous soutenir maman Sylvie osa volonté sur handicapé a volonté ko salir sur ndeko na possibilité ça était nous soutenir yé maman Irène et vraiment madame mingi vraiment boss le mbaté boss soutenir yé vraiment madame alors maman ton assuré mission bisobité moi sur zanini merci to komi na suka liloba ya suka ezaka ke mama Sylvie abosa na bisote ezamba liboso pe ya suka te bandikape baze belé babandi nanga continuer to zapena mama Marceline awa yepe akoya na wa eturu pour basala pe émission na boto sala pe émission na ye mama Sylvie na ba pambola yo biso bandiko na to zala bosenga ebele vraiment au monaki komata na vélo place nga na fandi bon soto tout ça vraiment dambe asunga yo pe bandiko bazo kabiso ba maman Mireille ba yoka mama ki ba soutenir maman Sylvie vraiment pona mosalo ekende liboso biso bandeko na bilo ba handicapé tozo mona passe handicapé aza mutu bomo ndenge na sali misala nyonso wana vraiment bandeko ba le luboyo tekesa na mutu moi sa makolote donc nzambe penza abatela bino apambola bino mitema na eko ba porte fungwama bato bazo mona biso oza na mbongo na yo eza na musala te ateza na musala sunga handicapé nzambe akozanga te kopambola yo vraiment mbote na mama Sylvie na libota na mobimba maman Mireille Boaba maman Mireille maman Boluma Boboto merci mingi vraiment de soutenir maman Sylvie pour continuer papa monsieur l'abbé Dieu donné qui simbela noko polo maman j'ai de papa tu donc tu as sibino tout pour soutenir maman Sylvie pour te réaliser aux abongo projet na pas handicapé vraiment to sepeler mutunyo surtout soutenir émission s'abonner massivement émission oyo et puis c'est que mbote pembela pe lisusu na mutunyo surtout c'est une émission Rodrigue c'est une personne na Rodrigue Bouzé tout être serviteur anniversaire les 23 ou comme ça quelque chose aux amants pour na ngai jour alors tout d'abord prochain numéro merci Géno Belle quoi ma triple option nina rappeler bino triple option de cahier aza caméraman asa ka montage puis aza chroniqueur donc tu veux triple option de qui bikolo zaki azaki wana na be émission alors merci personne na ingénieur na ambassadeur Jean-Pi vraiment merci pe na yo place ozali merci mtunyo surtout à côté de l'émission o le bois lelo tout beaucoup de prochain numéro Sylvie yaka lukeba Sylvie yaka mamaye Hitler alobinga na yoto betatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko
bobo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na kati ya Sylvie Mode TV bolo ndanga bien Sylvie Mode TV ba oyo basana bosui ba oyo basana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yo TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV.